na kopesa biso nzela na kolanda lisusu maye oyo malekaka na 5 mois. Solo papa ndenge outi kolobela yango na ebandeli na yo papa na ntina oyo mazali koleka lelo na kati na lingomba nungunungu mobulu ekoti na 5 mois ndenge ebandaki kozala ete na 16 heures fotokota soirée sika na mokolo wana mateyi ezalaka epai ya papa Nsilu Makola oyo azalaka directeur ya école biblique ya Yambo oyo baye koremplace na papa Umba na mateyi na ye ntango atangi bachapitre na ye aye kokoma na point oyo ezalaki ete Nkolo Yesu bandeko na ye babandaki kososola ye te soki ye azalaki nani. Yango mpe ayaki koloba ete lokola na ntango wana biso balandi ya tata Simon Kimbangu tozalaki kososola te soki bapapa bango nyonso misato soki bazali banani. Pourquoi papa Nsilu Makola aki kozwa chapitre wana ayaki kozwa exemple na kati na ete l'école biblique ndenge babandaki kotanga kuna bana oyo bakotaka na lutendele avant bakende na lutendele babandaki koya awo na nkamba kosala 9 mois ya noviciat koyekola likambo tata Simon Kimbangu malamu. Sikoyo ntango baza koyekola wana mwana moko azalaki na kati mwana wana mpe tata na ye pasteur posa ya tata na ye ke mwana mpe alanda mosala ya ye tata. Kasi ntango papa Nsilu Makola aza kotangela bachapitre wana ye mwana wana atomboli mosapi alobi ete papa directeur question na kopose yo orépondre nga ndenge esengeli. Ngai namoni mwana wana ndenge otangisi biso mai ya nkamba etikala lisusu la puissance te ya 1921 mpe nkamba etikala mpe na puissance te oyo ya 1921. Papa Nsilu Makola esalaki ye passe question wana yo mwana nganga nzambe directement kutu te olie otuna nga question est-ce que mai eza kaka ndenge wana ou bien nkamba eza kaka ndenge mpona peso explication et directement yo oconfirme eke mai ya nkamba na Yelusalemi na bamvoala misato donc bazali te lokola tata na bango azalaki. Alors apamelaka mwana wana ntango papa Nsilu Makola ateyi mateyi wana na kati na temple na ntango ya soirée. Donc conclusion na ye eke
bozalaka na dutu te na likambo oyo tata Simon Kimbangu na tata Molimo Santu oyo tozali kolanda mpe na kati ya ma réponse na ye akote ya mwana wana ntango papa Simon Kimbangu azali kotika biso na Lubumbashi oyo bazalaka pene bamonaka ete lisu moko ezali ya kokangama mpe moko ezali ya kotala mpona yo mwana elakisi nini bon mwana répondre bon c'est normal que papa Simon Kimbangu adakisa miracle wana et puis ndenge mpe batie na se mabele peut-être mpe akende kaka ndenge wana papa Nsiolu Makolo esalaka ye mpenza pasi mpe na matei wana papa Mfuma Longo esalaka ye pasi yo mwana ya paster mwana tata Simon Kimbangu obotami na kati na lingomba okende kozala na bafilosophie ya ndenge wana parce que osilisi baklasse secondaire sikoyo fo okende na université mpe wapi na faculté de théologie oyo ya tata Simon Kimbangu. Donc c'est que mwana wana ti akokende na faculté de théologie donc makanisi wana akozala nango kaka mpe akokontamine bana mosusu directement papa Mfuma Longo azwaka décision et que papa directeur mwana ya ndenge wana akota lutendele te bango nde bakende kobebisa akende kokota ne université mosusu akende kokota ne université mosusu pamba te esprit wana esi akoli donc akokontinue nango kaka donc esika wana papa Mfuma Longo papa Diangela ateyaka mingi koloba ete awa tozali kokanisa eke tata Simon Kimbangu ndenge ati atika biso ke pouvoir nyonso akende na yango mpe papa Mfuma Longo ali kotuna na kati ya soirée eske soki pouvoir wana tata akendeke na yango atikelaka biso te eske lingomba nde etelemi ndenge ezali ti sikoyo biso nyonso tokangaka papa boza na pouvoir soki papa akendeke na yango mpo ye alobaka akokende mpe akozonga mpe azali ti kino suka tata Simon Kimbangu azali komonana na bino bavwala misato ndenge misala bozali kosala yango tokokontinue kopesa matei papa Diangela alobiki yango bokotisi yiki mobulu na kati na lingomba kasi boyebaka ete awa bokotisi mobulu na kati na lingomba tata kolandela bino biso tozali koteya po ete bokoka kobika yo soko ozokanisa ndenge wana yo mwana ozokanisa ndenge wana yebaka ete baninga na yo bakoleka yo na ngonga wana ntango wana yo okotikala wamba te ozana nani na doute na kati na motema na yo kohésite eke biso nguya oyo tozali kosalela ezali ya tata te papa Mfuma Longo ya solo akendaka mosika na likambo wana mpe na likambo wana papa Mfuma Longo ayaki koloba ezali mpenza ya solo ndenge bana oyo ya biso toboti toza kolakisa bino nzela bozali na duti na biso kuna na poto wana maloba papa Diangela na poto bazali kosala recherche ete bamona mpenza eske Molimo Santu azali mutu mupepe to pigeon nini nde bayaki kose regroupe banganga nzambe baseur bamama bayaki kose regroupe ke basala retraite na bango
po ete nzambe asalisa alakisa bango mpenza molimo santo soki azali mutu ndeke to mopepe nde baponaka eke bakende na France po ete bakende kosala retraite jeune na bango tata nzambe akoka kolakisa bango tata molimo santo nde ntango bakendaka na retraite kuna na France baponaka bisika oyo makelele ezali te alors na esobe ntango bakomi kuna babandi retraite na bango premier jour kola mibale ya misato nde baye komona corps étranger baye komona sikoyo mutu aye kobimela bango esika baza kosalela bango retraite na bango batala boye mutu yango tata biso awa toza kaka bamama na bamama me tata oyo abimeli wapi bo basaproche ntango basaproche oyo batala mutu yango moto mwindo biso nyonso tozali ya bamindele na bamindele oyo moto mwindo abimeli wapi bakomi pembeni na ye batuni ye ndenge bazalaki ete ya kosangana bato bauti bamboka na bango baye kosangana na France wana babandi kotuna ye na balangi oyo ya bango ya bamboka na bango oyo ya liboso kotuna soki na espagnol ye azongi l'espagnol oyo ya kotuna na français azongisi na français oyo ya kotuna na anglais azongisi na balangi nyonso me ndenge nini yo oyebili balangi nyonso ndenge biso awa na RDC batribi toza mpe na balangi na biso bango mpe ndenge bazaleli kuna oyo bafrançais ezali balangi moko oyo ezali international tozoyekola baanglais sikoyo baza mpe na balangi na bango oyo atribi na bango sikoyo batuni ye sikoyo na balangi na bango oyo batribi na bango aza kozongisa oyo moto aza nani sikoyo bango batuni ye sikoyo yo oyebi balangi na biso nyonso oyo langi na yo nini langi na ngai soki boyoki yango awa bino nyonso bokopanzana loba kaka soki langi nini oyo ayo monoki kongo nzei wana nani wana nazokende boye bamama Clémentine bayebi likambo yango très bien madame yango oyebaki kombo na ye Vakaron boyakani bino botoyakani awa na nkamba sikoyo bayebisi obimeli wapi ya yebisi bango te me bozoluka tata molimo santo tozoluka molimo ngai kasi molimo santo mboka na yo wapi mboka nanga na nkamba kamba eza wapi ya yebisi bango ete bino boza baintellectuel botala kaka na géographie soki kamba ekoki kozala wapi bakanisi na ntango wana na Zaire baponaka mama wana azalaka mama ya Suisse eke akoma ti na nkamba sikoyo direction nini tokoluka po ete tokoma ti na mboka na yo boluka kaka église kimbangiste soki boluki kaka église kimbangiste bokoatteindre ngai apartir apoto kuna na France basali baformalité nyonso baluki église kimbangiste baye kobenga papa mfumu andongo mama moko azali awa aza na makambo
balobi ke fo akoma kaka esika yo ozali na nkamba nde basaleli ye recommandation bazwi délégation baye kotika ye ntango akomi kaka na centre d'accueil amoni kaka ndongo balengeli moto yango yeyo apimbelaki biso kuna na ndenge mpe alatilaki kuna na ndenge alatilaka kuna sika bamfuma ndongo asorganize abifuba okende nkamba ndenge mama Clémentine alobeli yango mama nkaku na bamungu mama Clément nde bango bapesamaka na bapapa bobe bapesamaka charge wana bakomisa ye awa kokoma ntango akomi kaka na nkamba awa amoni baba mfuma mbanza akomi trouble oyo tomonaki kuna na poto oyo tomoni na Kinshasa ndenge nini akomeli awa donc yango elobamaka ete bango nyonso misato bazali kaka mutu moko eza boye te adam bakarote yango amoni ndenge wana amoni baba mfuma mbanza donc oyo molimo santu toza koluka nzoka nde azali awa ntango wana nkamba ezalaki boye te tozalaki la construction ya temple ya mama Clément alors azo aye komona bato ndenge baza kotonga temple Yelusalemi mbala moko papa mfuma mbanza alobiki te bakende kosokola mai po ete bazonga baya nkamba me bango bayebaki ete molimo santo ye nde moto akotonga Yelusalemi ya sika bayebaki yango malamu ntango ake na mai yo mama Clément yaka nano ayo explike parce bino bozalaka na ye wana papa mfuma ndongo nde azoloba kasi lelo oyo nyonso makambo nyonso wana biso bana ya ndako oza kotuna biso eke toza na nguya te oyo tata Simon Kimbangu azalaki na yango ndenge papa alobeli yango toza koloba yango ete ntango bapapa bazalaki makambo boye ezalaki te puissance mosusu toza koloba te bajene oye toza koloba mpe toza koloba te toza kowezela papa Simon Kimbangu Kenga continue na yo mama te. Merci papa pour la maloba ezalaki na 1978 papa apesaka biso programme oyo tozalaki na beko moko ya 1 mois na Niangara kuna na kote ya ekole biso mpe lero wana tata azalaki paster na paroisse ya Niangara topesaki kombo donc bato nyonso babimaki na bandako na bango tolobaki ete toke boma moto nyonso ayebaki ke toke boma meme ngai nazalaki na ngaka wana mwana place wana na paroisse me tata atikalaki komona ngai te ti tokokisaki 1 mois avant tokokisa 1 mois wana nde tomonaki mama Nkaku na mama Jesine baye koloba na biso ete papa azokotinda bino bozokende na nkamba bozokende na mundele moko toyaki na mama Nkaku mama Jesine atikali kokengela bano basalaki beku na beku toyaki mutanzuza azalaki ya maleka azalaki na baya mosusu oyo toza na ye awa na nkamba tozalaki na yaya Georgine Fulama tozalaki na bango elongo toyaki bana mibale mpe bazalaki na beko na nani na bongolo bazwaki kelke bana mibale toyaki ntango toye kokoma awa en tout cas toyebaki mpenza likambo te papa abengi biso tozokende nkamba tokotaki na Gistom ebana komema kamale tokotaki na Gistom toye awa ye mundele mpe tozalaki na ye ntango tokomaki mpenza ondire ntongo elingi ofungwama
tobandi koyemba tokoti na biso ndaka nzambe tobandi koyemba liboso ya papa ye mama wana akotaki na kati lero akoti lero azalaki kaka na émotion kolela boye donc aza mpenza à l'aise te après place tokende kosokola na mai mama wana ntango adindi na mai azomona te biso so tosokoli tobimi tomati likolo ye banda adindaki na mai aza kaka kuna na mai adindi na mai aza kaka kuna na mai mama kako bazeli mama wana azobima te balobi oyo eza ngambo baye koyebisa papa ke mama wana na kati ya mai abungi azomonana te balobi bazonga so bakende kotala ye kuna bakie koluka ye lero bapimi se na mai aregrete ye alobi ye azomona makambo so azomona ville moko monene etongoma kuna na kati ya mai mpo na nini babimisi ye basimbi mpo akomaki deja age basimbi ye baye awa na ye ti awa me azalaki kaka na émotion azolela kaka donc azomona kaka lokola bango si baperdre baza suna eloko te azalaki kaka bongo mama yango. Merci mama Clem. Amonaki nkamba etongama na kati ya mai ya nkamba mai ya nsima wana yango esoki mpe atambolaki na kati ya ville wana na se ya mai ya nkamba wana asalaka plus d'une heure du temps po bamama Clément yomonkako esalaka bango mpasi mama ya bato abungi ntango bake kobimisa ye na kati na mai kuna asiliki alobi bino boza bazoba awa oyo mboka monene eza na se ya mai oyo bino boza komona yango te mboka kitoko etongama kitoko temple ezali makambo nyonso ezali biso toza komona bamama Clément bayepa ya papa bakombanza oyo aye amoni pamba te yango nde alingaki azala saint Thomas ndenge batangaka na bible kimona meso eza boye te akende koteya bango mama wana ntango asilisi papa ayebisi ye bakende kolia azolela kaka azokotala etamboli na biso awa na kati na nkamba maloba ye mama wana moto atiaka mobeko ya koloba eke bakoki kosifle kosia sifle ya monoko te awa na kati na mboka oyo awa sifle fe eyokana kaka awa eza ya basurveillant bango banda ntango wana mpe bafuma longa atya mobeko sifle ya monoko koki kobeta te koganga te na kati na Yerusalemi awa na mabele ya kati ya mbanza mboka ebule ya bule. Alors mama wana ntango papa yebisi ye ke bakende kolia ye akibaki kolia te ntango amoni temple ndenge eza kotonga bazokende komema mabanga na motu azalaki molai me ntango atiaki sho balanda boye direction ake kuna na kumba aza komema ake komema libanga ndenge bato nyonso baza komema asalaka plus de du tour mama Clément balembi bango bazalaki ba jeune fille mais bango ba protocole fo balanda mama nkako alembi soki aye kobwaka azongisa mpe nano lete ayebisi bango bino bozoyeba te makambo nga naza komona ilafali bazonga aboyi kozonga akozala nde awa balakisa ye esika atonga ezalaka ndenge wana ngeza papa aboyi nde kozonga yango zonga na mama Clément yango papa mfuma longo na 5 mois wana lisolo wana yango azongelaka mpona nini
biso moko bato tozali awa toyebi valeur ya mboka oyo te, toyebi valeur ya mai ya nkamba te, toyebi valeur ya bapapa te, toyebi valeur ya papa Simoki Mbangiangani te lelo. Eza boye te yango tokolanda moke na message na ye. Message eza molai ndenge na lobeli yango, mais tokati po ete toyebake ya solo papa Diangenda bamvoala misato balobelaka yango reproche wana basalaka biso yango makambo yango lelo ye yango eza komonana tokati regret papa Mfumalo comportement na biso oyo toza kose comporte lelo olie tolanda maloba ya papa ndenge aza kotinda biso, ndenge bapapa batikaki biso eke na bolingo mibeko mpe misala, biso tokoti na badistraction ezanga ti presse. Patata pena ba mama na kanisi lokola iluvami tosi tokani moto mwindo akumwana bolame na ye epai na biso nyote malamu de na luba solo ngana kana gina nkaba bidi bolobaka batuwana bazane lokote oke na moni nzabe kuna nan bukana bango toke da daga na ngumba wana oye bisu to chikango ezali kampam toke da kuna sokoto lingi to mana na ye so toke na nkaba hiyo zazala kana ndakwana malheureusement bango moko bakoyiba kate kutia makelele kuluba makambo busoto kuna na mbuka wana madame Vakaro akenake kukuta na Yerusalemu ya sika hoteli kati yo yawa omonika kimwena mko kima ako kama wewe kimo ngibi kasi kuna ndo ase bungele jambo kwenda mona londi mona sele mona pasere kuna kangu tuwa sadoka kikala mko endela nga kakwana nikima mwini bubunze nza wizi mona mupayaye aye kukutana yo uzala kawa ezalike bisubanse bala mundeto mona maso bango soko moni mutamoni boye ayaki na ntembe pamba te ezala ke loko na bisu pana ine to bundela bisu ezebote donc soko bisu to sito ndimi to moni te kasito ndimi me bango bakoyaka na ntembe soko yebe na ntembe abo yo kuta tatu simoki bango ayambiyo tangwana lakisi o maye ebilukula madame wana akotine kilongo alinaga kulinga madame Marie Louise Martin ete pamba talubi yo ke kukontra ngoma batumwi yo talizo mutu amagele boye alubi muninga kenda ka kuna bongo soko kufinga ngai ili kambote me malamu ndawo mona me soko monite ukoko ndimate madame Vakaro kona na mputu kulu bali kabwa mabene nguma na bisute kuna na Rome bakamati we basava bakamati ye bake kutu ndingi ni yo moni ku do ayamula mamugele bwado ko nsi yina ta siya wutu kila manangele zi so nan si yina ndemolo zaba
or ke sakana tukuba sakana na or ke mamma ko bawo men yi tukuna kakala Saint Esprit mo kibe nya mona ngele ko mona to ende no kona kaka kuna aga basu kana ko ndiro ko ko pele ina lo kaba kabale ko anga diambo bawo to foto to ko tambula siba to ko yangala la siba ko kembesa ko to fukia kari batu wira ko sediaw bobo wonu kiki ngeye zole karya ke nzambi zan kaka onda mo ndambo oni yuko sala lisusi na banzame mususu te ne atata na kokosa kabatu satana akokosa kabatu eyo mo ko kenekwa moga kusikubogala satana wona kanguni yeye la fikira kwa mpelo wapi fima la fuki sufikala kwa ila fikira fima la fikira vutira kuna de bondo di soko mtu alungu na nguma na tata simo kimbangu aiye na nguma na biswe atali foyu pamba te soko mutio so akel kuna akujunga kabisa simate pamba te iya te amoni pwelele boni yo kudubete kumela dikayate kumela masangate setere usali foyu soko bisu to ndimi laki papa simo kimbangu mondimi tata simo kimbangu mondimi ni ye azani zamena bisu tala na likolo toko kanaka kuna tengada zale mukuse soko na sali boyo moyete soko yo tata yo mama oso yibi malabo banda na be bande soko to tangi ndenge ni nzabe saraki mokolo musara moko mokolo musara bale mamisa tumine mitano mposo sini sina mutu to komona te eloko saraka satana nani yibi eloko satana saraki nani yibi amo ezali satana saraka ne eloko te me biloko yonso to mo konjena yango asali muntu asalamana lolenge na nzambe sika to kamati maoyo makugo salama na biso te maoyo makugo ko salama na biso te yangwana ata eve bango bazwa ke kindoki yangwana ne panzi na katene mokili mubimba mpasiye sika wa satana zal ko dominer bana lelo botika kaka boka nga porte na bino oya mabe na rubaki na bino mokolo mususu wana ete tokunda musuni na albaki na binu mukolo na kadisi mikolo nyingi soko na yawa bokunda musuni solo tokunda musuni tokamata musuni na bisu ne tochia bona balabala ezala etalage totika kusala mabe ezali soni katika tokamati makambo bondo kituchi tokamati makambo ya kuswana ituchi makambo ilikunya makambo ya ikobo ezali soni makambo kuyiba wana ezala ebisute alibana na ngai na boyi biluba lubate na boyi ngai na kusenga na bino kaka pardon botika bana lelo botika botana na kamande ngwana disusute na kati na bino na kukamata na bino kanda kuleka te mais pardon tojipa mayela wana ya mabe ya bisu lisusu te bisu kusala nzila wana te bisu tolingi nde totunga ngumba ya suka ezali boye totunga ngumba ya suka yango esengeli bisu nde totika mpe kusala oyo satana kulingaka totika kusala yango tosala ndenge nzambe akulingaka bilubaluba na boyi bilubaluba ngai na kusepela mingi soko de bondele na bino ezala kobimisa mbomba kitoko oyo ndenge bozala kusala na mikolo bozalaki na kobanga katika bozala kobanga lisusu te bilubaluba bileki ale nasiliki na ngai te pamba te nasi na ndimi ete malamu nde nakomisa bino esika elaka donc totika kosala mabe oyo makambo azalaki na biso lobi bie banda tongo tina lere tozali etiki yango ngai nakopesa nzela ta mosusu boza na likambo moto eza na likambo abimisa pati to atame pete programme oyo toyeli yango nakomi na tata mpe na mwana mpe yeli mosantu amen agenouille
o maloba papa mfumu alongo papa diangenda kontima ekokani na matei oyo papa Simon Kimbangu Kiangani apesaki biso mokolo yenga alobaki totika bilobaloba ya lelo ekei na bareseau sociaux ezomonana te ekomi lokola bandeko na biso bamanianga balobaka bana batele kuna baloba boye ntango koyoka ye mpe azongisi okomfuma ndongo na ntango wana batelefone oyo bawhatsapp nyonso oyo bareseau sociaux ezalaka te me apekisaki yango papa Simon Kimbangu Kiangani lelo mokolo ayenga apekisi biso ete bilobaloba totika manso tolandi yango ngai malekaka ndenge papa Diangenda alobaki ete oyo elekaki lobi wana nini na matei ya papa directeur Silu Makola ndenge alobaka mwana wana ndenge akritikaka bapapa lelo tozokritike papa Simon Kimbangu Kiangani toza kosalela toza kosalela yango te yango wana papa Diangenda arepetaki wana yango papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki te nayebi na ngai ndenge oza koleka nasuka papa Mfumu Alongo alobi ete bofandanie na kobongisa tolandi te yango papa Simon Kimbangu Kiangani mikola yenga yebisi biso ete toyebi nyonso maza koleka kati bozela na le 8 juillet tokobongisa manso eza boye te biso mosala na biso ya kozongisa makanisi ndenge nini ezalaki na 5 mois ndenge papa asengaka biso makambo ya 5 mois parce ezalaka na 5 mois na ezalaka bilobaloba na ntango wana bilobaloba ezalaki eno bamfumu Alongo aza kutu kobanga kobimata na ngombe matadi epo ete bakosala ye mabe ntango wana faki batombokaka kutu ntango bayoki ndenge wana papa Mfumu Alongo alobi ndenge wana couvre-feu na bango tina nzala mutu aleka te soki bamoni pose malamu te ai mpasi kasi bapapa balobaki yango te kambo wana ekendaka tina Kinshasa bagroupe esalami o todefendre bapapa mabe ezala te basportif ya lingomba babimi bapapa balobi yango te soki na yango kaka yango tolobi eke alobi yango malamu soki na bunzoto kaka me ya molimo tozala na kimia oyo biso soki toza na banzela wana oyo makambo eza kobima na bilobaloba lelo ekomi na bareseau sociaux yo mwana tata Simon Kimbangu tolanda mate ya papa Diangenda ndenge alobeli yango oyo ezalaka na ntango nini kaka likambo ebimaka ete mwana wana aza kotuna professeur so ipwa na ye puissance oyo ezalaka na papa Simon Kimbangu na mai ya nkamba na kati ya nkamba na kati na lingomba yango lisusu te ezalaki na bamvoala misato ke bamvoala misato ezalaki ya kolemba lelo yango te ndizolobama bajene oye lelo yango te ndiza kolobama mpona papa Simon Kimbangu Kiangani yango mpenza papa Diangenda malgré eke banda yango soki bakoteli yango me eyokani quand même eyokani bokotya bokorepete yango ata na radio na ndenge borepeme na bani na bino ntango wana na 5 mois ezalaki ndenge wana nde likebisi
oyo tozwi na mokolo na lelo tosilisi kokoma tata mwana mpe molimo santo. Merci Papa Mbenza. Tolandi mpe maloba ya bapapa tosepeli mingi. Likambo tozowelela ezali boye. Adam Eve akoyaki na masumu. Likanisi ya tata Nzambe ezalaki ndenge mosusu. Ezali boye ndenge toza koloba kimpo anzaki mpe Eve. Elakisi ete biso fo tosala manso tozongela place na biso ya liboso. Eske totikala kaka boye soki tozongeli place na biso ya liboso ndenge nyonso ezalaka liboso ndenge Papa Mbenza alobi ke biloko nyonso tata Nzambe asalaki na maloba biso nde tokodirige. Kasi ntango Adam Eve bakoye na masumu biloko wana ebungaki ekomi mpe mayele mabe. Mayele mabe ezalaka ndenge nini? Ndako bozalaka soki moto mabe aza kuna akoloba na yo awa simba me awa kosimba te. Ezalaka mpe esimba ezalaka te. Awa kombola kuna kokombola te. Esalamaka mpe esalamaka te. Eske tokontinue ka bongo? Yango wana ozomona ke babundisaka biso paske makanisi wana Nzambe nde apekisaki yango. Bapapa balobi fo tosenga bolimisi lisumu ya Adam et Eve. Tosalelaka bie tosalelaka te. Tina ezali. Bato wuti toyebi me bato zokende toyebi te. Tutika kodéranger oyo balingi kosala na bango mosala ya malamu. Bongo be bongo te. Tozala mayele. Satana akotaki na nyoka na ntango wana. Siko Satana akomi kokota na banani na bato. Nde yango tokoboya oyo alingi tozongela place na biso ya liboso. Lakisa na misapi presque nkamba mobimba. Yango Papa Mbenza alobi. Papa pe alobi yango. Pamba te tozo kobuelela bolamu eya. Biso nyonso tokokana na ndenge nini kosenga na yoka na sa motema olobi likambo Nzambe asaleli likambo wana mabe to malamu. Pasi eleki mingi. Tonga kaka Yerusalemi. O mabanga toke komema. Zelo toke komema. Eloko nyonso bakolakisa biso tosaleli yango. Komisa biso nyonso tozala ndenge moko. Ezala te kuna bazwaka te. Wana malamu. Fo ezala na ndenge nini. Biso nyonso ozala mwana moke ozala mokolo osengi kaka Nzambe afongoleli yo. Yango totelemeli likambo wana bapapa balobaki bien na 21 alobi
oyo ezalaki na gauche comme na droite oyo comme na gauche na droite comme na gauche fuwambanza mpe aye korepeta ngo abatika biso biso te tozalaki pembeni na ye na banyonso azalaki koloba mpe kosalela biso yango wana tosengi ete kimia tolanda nzela se moko ya tata nzambe mpo tolonga na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Imbangisme oye! Bajen oye! Tika to